propos ya ba nini na analyse no sala ki Chantal Libola yo zanzambe te pour clôturer vie ya batu. Chantal Libola yo ko tia jamais point na vie ya batu ke muto abota kate. Chantal Libola yo faut luko kata point. O tia point na vie ya muto ana ko muto na bota kate vraiment asuki bongo te Chantal. Yo ko kate la belle vie 44 ans na mwana te, o ko kate la pécheur à 46 ans na mwana te, o ko kate la jamais mam si la bisalu o ko kate le 48 ans na mwana Chantal Libola yo pesa ka bana te, muta pesa ka mwana isa nzambe Chantal. Soki yo nzamba asala grâce au simbi mwana na âge à 16 ans, 17 ans, 18 ans. Mais dis seulement gloire à Dieu, gloire au Seigneur pour appeler au mwana avant. Mais bango bana bana tebi pasi nini bande kwa na bayoka ka yo sanga ki analyse au sala analyse au mona ki ya malamu ya kosala il faut saler la bateau nanu ndamba pesi bango bana te il faut saler la bango ba analyse ya modèle wana et na sensité mama ozomona Sarah bota Isaac na âge nini. En tout cas, si nous sommes arrivés à Sarah, Sarah comme qui désespéré, qui papa na biso Abraham, abota na servante na ye na habité so boko côté dans un combo ya servante wana na se wana. C'est que servante wana et Chantal Libola. Tout la chose vraie, c'est que servante wana Chantal Libola. Ozomona, pourtant on y a boti comme ko chola Sarah. Tant ya bota comme seka Sarah donc c'est que servante wana déjà Chantal Libola ozomona na ba belle vue wana ba péché ngana bango nde basila wana bango nde baza ba Sarah yo mwana nzamba pesi yo mwana di gloire à Dieu nzamba pesi yo bana komisa ka nzambe yo komo okozwa tana yo ya koseka bato ya msusu bana pasi obele msusu bato ke to na mbongo na biso tozana makambo na biso nyonso tu mais to na bana te baza Ayoko éveillé bino. Bafani ya sile bisalo. Bafani ya exil. Bwana mnoko finga ngaite. Na nobika ka vérité. Soko yo finga, seko lingi fani na oto lingi, soko lingi mama na bino to bo lingi bangote. Bino bozana bana na bino na banda. Obo tinda donne moi ça bango bana bezo bazana bana na bango na ndako. Et ko sala bango pe bien moi 9 mois ça passe vite. Po bino bafani na bino pe sala bino pe bien. Bazana bana na bango c'est ça ces enfants bazana bango na banda. Âge ça part. Ah, Jésus kende, ah, Jésus poussana. Voilà. Ezaki na maposa ko loba fana loba loko wana. Na ko yali susu. 44 ans, 46 ans. 47 ans, 48 ans, 49 ans, 50 ans kalaté, 50. 50 ans kalaté. Donc on a 3 ans, on a 4 ans, on a 5 ans. On a tant que bota bana no maman na Silia. On a tant bota ta de bana na yo. Loba ko linga no bota te boya na yo bana na mukili loba bongo. Mais ngala yo pasa ka concert. Soki yo boya no bota na bite soki sinani péchant na pas boya na ye. Et kaka conseil. A succès bozana ngo bo profiter bo bota bana na bino. Tala kuta Rihanna millionnaire mutambongo. O bino bo ko kana tala succès na été a ko pumbusa. Taraba bien c'est bango nyonso wana bongo bino ba Camerounais ba Nigeria ka pamba po bino boza intégrer te bino ba Congolais botala bokufaka ba théâtre ba Nigeria ya ba Congolais bokota ba pays mususu yo ngana continental na bino non il faut na ko ve ba star ba Congolais pe bato ba se prisa bino na banda ko ponga tara ba théâtre ba tukumono te atala ga ba Nigeria bato ba se prisa bino atala na ba film d'horreur na ba film ba comment je m'excuse au sala qui analyse oyo eza bien te. Osaki analyse oyo et choqué mitema bato. Osaki analyse oyo etangisa ki ba mama misusu talaka na direct na moko sali na TikTok. Tala combien de personnes ndenge bazo kutala mama na ndenga lobaki na yo Chantal Libola muta pesa ka bana za nzambe. Tala ndongo kata mama na abo kitisa bandi biloba loba te abandi biloba loba te. Ayebisa ki o chose vrai muta pesa ka mwana za nzambe. Yo ko kota clôture, okoyi kota point na vie ya mutu te. Bataka virgule, bataka pointe. Point zanza menem tataka na vie ya moto. Mutataka point na vie ya moto zanza. Mais ko côté na bango pointe. Au moins on te que ça na sens te. En tout cas to tiki makamba Chantal Libola to yena makambu ya Miss Lolo na ba Mida. Mida.
famille libota te moto etindaki yo osala baanalyse osalaki ya kitoko wana ya famille libota te. Mida ozalaki na katikati ozalaki netre soki toya kopesa bafélicitation po olobi na ngai mpe na ndenge ngai nakotaki na komantaki wi nakota ema na chaîne na komantaki parce que namonaki ozalaki netre osalaki analyse oyo ya bato ya mayele osalaki analyse ya bakonte osalaki vraiment analyse oyo ezolakisaka mutu oyo ndenge aza bongo aza netre osalaki te ke ngai naza bakook bango ba famille bota beaucoup plus nakoki kosala nini oyo nakoki kosala intervention te mpo na famille bota non yo moko lobi bien obi famille bota bafingaka te par rapport ya biso bakook nde toyelaka belle vie famille bota bayaka bongo te nde tofingaka belle vie famille bota jamais baclasha sur belle vie nde biso toclashaka baclasha mams nde biso toclashaka belle vie non tosepelaki na analyse no par rapport ndenge olobaki ke mundir en tout cas agangelaki bandeko na basi à propos ya mama via tosepelaki na analyse no tomonaki tobi non Mida comment comprendre Mida pas comme kosala analyse o ezaki mutu soka atala ngwa sepeli na Mida famille bota te mutu tindaki oyo osala intervention Mida famille bota te mutu tindaki yo kene eza bongo Mida sala intervention pour na belle vie Mida talisa mokili ke bango baza bata berere Mida te famille bota te Mida famille bota te beaucoup plus ezalaki yo moko vandi otali bandeko no lobi te lelo so bakangi bino tokosala SOST parce que ba journaliste akini bozo kitisa mams olie bosala analyse oyo olie bo bana ko soutenir mams mais bino bozala naka pona ko finga ka ba comédien lelo mams asa na bato jouer na bango te mida yo mteko lo bango biso te bato poussa ki yo famille bota Ouye koloba ngo par rapport au tali que mams azokoma te po beleli mams bima na distraction tela biso ba filme nida prince luamba te mutafungola ke munoko to mundir batete ezaki yo moko ba propos na yo mo muto ye nango mida yo moko muto fingi miss lolo obengi ba miss lolo ba journaliste Kinshasa yo moko mida mto bengi ba ma papa famille bota te mida famille bota te muto tindi yo o traité baninga no ma papa biso te bato tindaki yo moko muto fingi miss lolo ma papa yo moko muto fingi bakook ezaki famille bota te mida osali yango te ke po nde eza bongo omatisa famille bota te beaucoup plus otalisaki mams ke mams asasu na bato oyo akoki kotourne na bango te po lelo boza na opération tombola star bino nde botombola star na bino botombola toujours kama belle vie yayo loba na biso ke biso to luka to jouer na SB to yebi français te mida ye moko ayebi français te mwana mboka mida uta mboka abano ya Kinshasa pa mama leki na bango akufa mais mida boma mama oya ye aloba ke mama na ende mutakufa complexé mida za fia keto mida yo ke poto na nzela ya kata okomi na Grèce osali kindumba na mali ya Grèce wana osali kindumba ya osakana te oke poto oke kutana nde kwa Blaise Bula mopale bato wa botisa mwana wana tosafisha na ye mina yoza posa bato balongwa pembeni na SB oyo tikala yo moko yo oyebisa biso ke bofinga te yo finga makasi basaela pétition na mama mapasa pétition ba boycotter chaîne na yo yo no ba finga ba musicien o finga ba sanité yo ngola biso ke yo za fi otanga yo utamboko tanga te o kote na belle vie po yo na ye bo uta kimpese uta bonjela ba Kongo yo bana ko finga awa mutano pekso. Voilà, merci beaucoup tozongi bino moko boti koyoka Miss Lolo na mida ndenge bazokende nango ndenge Miss Lolo abike mida uta mboka mida famille bota te famille bota te mida famille bota te mutu etindi comment Miss Lolo afinga yo te famille bota te
mida famille libota pe te mutu ye po eloba makambo ni te lobi te famille libota te mida soki famille libota beaucoup plus to encourager ki mida po to mona ki mida asala ki ba analyse moko o eza ya ba responsable mais mida yo na TV po bele la batu famille libota bozaki na posa na linga bino te mida biso ne to linga kayo biso ma famille libota to fani be mida to reva yo te biso pa na biso bata mafinga bazata mida to ko zwa yo te yo za très impoli bino ozana bofinga bato bokota na ba vie privée bato biso na famille bota tozana ngote bino na famille bino na bakuk bofinga ka bato boyoka kata mawate bozakata na suse otala keno na ofinga muto innocent asalinga eloko te bino bopeza ngote o nyo te bima munoko na bino bobimi bota neti malika auto souffrir na parquet bozana ba propos moko boye ezata na sens te mutu lokola ba régi au finga madame Belvina nini mutu ataka 45 parfum ba régi oyo ta parfum moko ata ya $10 kosomba kate mozo finga mutu akenda Canada mutu akenda Europe manque à gagner lelo mam sa na bateau ya koko tourner na bango te lelo mam sa ozanga bateau nini ya koko tourner na bango pona nini po azana bateau bakokola kise valeur ya bandeko na ete azana bateau beaucoup plus bakokola kise te kete moni place bo fo zone sa bo place bo fo sala bo bato ebele bo wana ngote lelo mam sa azana manque à gagner na chaîne na ye mam sa cha film te po nini bo bino ba communicateur na ba communicatrice boza mayele te lelo bokomo finga Sherika nana yebite ke Sherika zaka na peshanga nana yebite ke Sherika bana ko sala banalise ya peshanga avant même ça zoye nana yebite ke Sherika zaka na bela nana yebite nana jouaki côté bo jouaki nini te na pe kuna commenter donc bino boki no tala film ngo batala ki bango nyonso mama balambaki ndikati botali yango bino ko botali yango siko Sherika ketala te pona nini boti ko sabu bino botali Sherika nde nyamako bébé otala ki fiya bino moko ne bopotana totala bino tozo neti art oyo mama ya biso Thérèse asali Bob Molema na mwana na ya mwasi oza na zemi ya munene zemi eza na libumu eza na matama te zemi eza na libumu eza na matama te soki nga nazalaki Bob Molema na nga na papola bino mama na mwana nzambe bolimbisa nga soki nga ma nazalaki Bob Molema na nga na beta bino parce que sentiment bolinga bosala o bosali Bob Molema garçon mo aza très poli tonton mo aza na ba respect po soki ezalaki zuma ngaka beta yo mama Theresia zuma ngaka beta na mwana yo wana aza na zemi mais vike eza Bob Molema oyo ayebi ke te naza na kati ya famille libota naza na ba respect na famille libota nakoki kosimba yo te epuis na mwana mwasi azalaki na zemi Bob Molema silamaki mama komeka mokomusu te omoni neti bayamisi wana komeka te arto osalaki epa Bob Molema komeka ngo mpa yamisi te oyoka soni oyoka soni mpo yamisi mpe aza mpe mutu batala ondima mpe humiliation te soki Bob Molema ndimaki yango osimbela nzoto yamisi yambe te komeka te komo yo mama mokolo okoki komipesa respect te boye mpo andima biloko osalaka ezalaka top te mpo andi biloko osalaka ezalaka mama Ngudi te ezalaka mama Marie Hélène te ezalaka ya Nicole Ebaka te ezalaka 7e bagarre te ezalaka yo mama mokolo boye epuis eza mpe ka bandi na bino soki olanda comportement ezalaka yo na ya Gabi lelo bokomi banti valeur bavaleur na bino ezoyebana lisusu te
lelo baosala biloko moko boye ekitisi bino biso tokofanda kiti te tosala Gabriel analyse Thérèse analyse non totala bino na TV tona valeur makasi parce que boza fierté na biso boza ba icône na biso mais c'est comme ça on dit bino moko bo perdant lelo okoma porte parole lelo ya gabi okoma mukala sila boza ba ndoki nga na oyoka bino soni nga na part na nga na oyoka soni sila tindaka bango mama tindaka bango yaya ata ndakupangusaka bango. Bonjour, bonsoir, ça dépend de pays, ça dépend de air place, seigneur, sur mon ami. Tout ka famille bota biso peto dinga kabino vraiment famille bota oye, famille bota focus, famille bota toujours on est ensemble. Barobi shalom 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 place seigneur surtout bozami vraiment batu nyoso badinga ka Belinda Kandi, maman Morote, maman Rai Goshi, Poutine de l'écriture, babi Mathioma YouTube studio na bango, babi la reine mère VIP international maman Mokondi Belinda Kandi babi wana vraiment to consommer film na biso innocent ou coupable mais tout le monde kuna pe na ngambo mosusu mama komi déjà titre si je me trompe pas la vérité. En tout cas, to consommer film na biso innocent ou coupable ils na bela vraiment moi ba normalé miki ya technique mais to consommer film na biso vraiment oyo wapi ils na kati ya bela le tout monde peut la vérité yango wana eye vraiment en tout cas batu nyonso balinga ka Poutine bravo na abonné na biso en tout cas parce que po bozo linga Poutine de l'écriture bozo la biso make azande maman Mokonzi nzambe écriture. Merci à toi Dongolé Sanzamba Versa, c'est un grand merci aussi à Odette Lessa, maman na Leslie, merci à Niki Lessa, Mifi Lessa, Moté, Maya Papi, un grand merci à Richard Lessa et à Dodo Lessa, un grand merci aussi à Yamajos Lessa et pourquoi pas à Didi Lessa, ma famille Lessa Mobimba, vraiment on est ensemble. Un grand merci à Irène Kialuta, Moté Richard, et merci à toi Nadi Kialuta, Jocely Kialuta, Karine Zanga, Patricia Branco, Agent César Mokwada, Jolubanza, de Turquie Luanda, Turquie Paris, et pas Iwapi Rose Mingaza, Bibi Chumusamba, Ipupa décoration et le roi célèbre Christian Ngoma. Merci à Mamita Dina de Belgique et Nawe Elena Montote. Merci à toi la grande H, maman Sakina, et merci à la maman chérie, à moi aussi, merci à maman Claudine Bokatola, maman Chantal Munkendi, maman José Lussadissou, un grand merci à maman Annie Ngoyamputu, maman Annie Super, maman Ewin, merci à toi, Pierrette, et Nanou Lungengo, babi, les vraies familles du Bota, vraiment, Bangoana, en tout cas, to consommer film, et biso, to consommer vraiment, film, et biso, na katabela, to zala jamais dessus. Comme actualité, ben, biso lelo vraiment tozo sala analyse contre Chantal Libola makamaro baiser belé ya bamida vraiment tozo simba mo ba partir ndam wapi eza nécessaire vraiment Chantal Libola à propos ya ba nini na analyse no sala ki Chantal Libola yo zanzambe te pour clôturer vie ya batu Chantal Libola yo ko tia jamais point na vie ya batu ke muto abota kate Chantal Libola yo faut luko 4 points ocha point na vie ya mutu wana kwa mutu wana bota kate vraiment asuki bongo te Chantal
Yoko kate la belle vie 44 ans na mwana te, oko kate la pécheur à 46 ans na mwana te, oko kate la jamais mam si la bisalu, oko kate le 48 ans na mwana Chantal Bola yo pesa kabana te, muta pesa ka mwana isa nzambe Chantal. Soki yo nzamba asala grâce au simi mwana na âge à 16 ans, 17 ans, 18 ans. Mais dis seulement gloire à Dieu, gloire au Seigneur pour appeler au mwana avant. Mais bango bana te obi pasi nini bandeko wana bayokaka yo sanga ki analyse osala analyse omona ki ya malamu ya kosala il faut salela bateau nanu nzamba pesi bango bana te yo faut salela bango ba analyse ya modèle wana na sensité mama ozomona Sarah bota Isaac na âge nini. En tout cas, si nous sommes arrivés à Sarah, Sarah comme qui désespéré, qui papa na biso Abraham, abota na servante na ye na habité so boko côté na kombo ya servante wana na se wana. C'est que servante wana et Chantal Bola. Tout la chose vraie, c'est que servante wana Chantal Bola. Ozomona, pourtant on y a boti comme ko chola Sarah. Tant ya bota comme seka Sarah donc c'est que servante wana déjà Chantal Bola ozomona na ba belle vie wana ba péché ngana bango nde basila wana bango nde baza ba Sarah yo mwana nzamba pesi yo mwana di gloire à Dieu nzamba pesi yo bana komisa ka nzambe yo komo okozwa tana yo ya koseka bato msusu bana pasi obele msusu bato ke to na mbongo toana mbongo na biso tozana makambo na biso nyonso tu mais toana bana te baza pe capable ya kokende ofeli moko songolo pakala ba adopter pe bana bango osomona mais comment yo ko seka bata modèle wana en tout cas tozozonga tozoelema Chantal Bola tozozonga awa ayoko éveiller bino bafani ya Sile Bisalu bafani ya Exil bwana biloko finga ngai te nalobi kaka vérité soko yo finga seko lingi fani na oto lingi soko lingi mama na bino to bolingi bango te bino bozana bana na bino na bandako obo tinda donne moi ça bango bana bezo bazana bana na bango na ndako et ko sala bango pe bien moi 9 mois ça passe vite pour bino bafani na bino pe sala bino pe bien bazana bana na bango c'est ça ces enfants bazana bango na bandako âge ça part âge ezo kende âge ezo poussana voilà. Ezaki na maposa ko loba fana loba loko wana na roya lisusu 44 ans 46 ans 47 ans 48 ans 49 ans 50 ans kalaté 50 ans kalaté donc on a 3 ans na 4 ans na 5 ans on a temps ko bota bana no mama na biso Silia on a temps bota ta debana na yo. En tout cas, merci beaucoup, Bilonio, surtout bomoni, boyoki ba propos Chantal Bola yenango. Vraiment, Chantal Bola, oza mokolo, eza kito côté, eza bientôt kozoki samite mabatu. Bango msusu bana bango so ba yeba okuta mituka, ba okuta ba parents na bango msusu baza msusu te baza mapango po bazotonga. Même msusu yo nzamba pesi bana boti bana poto msusu na masasa awa pe, ozana ata na katikati pete. Toyebi pete mozana po na seka bato ma grande sœur chérie na linga ko mingi Chantal Bola na koki koza na ba manquement makasi envers yo te parce que oza mukolo mais osala ki comment je m'excuse osala ki analyse oyo eza bien te osala ki analyse oyo e choqué mitema bato osala ki analyse oyo etangisa ki ba mama misusu talaka na direct no moko sali na TikTok. Tala combien de personnes ndenge bazoku tala mama na ndenga lobaki na yo Chantal Bola muta pesa kabane za nzambe tala ndongo kata mama na abokitisa bandi biloba loba te abandi biloba loba te ayebisa ki o chose vrai muta pesa ka mwana za nzambe yoko kota clôture okoyi kota point na vie ya mutu te bataka virgule bataka point te point za nzambe ne mtataka na vie ya moto mutataka point na vie ya mutu za nzambe yoko kota na bango point te. Au moins on te que ça na sens te. En tout cas totiki makamba Chantal Bola to yena makambu ya Miss Lolo na ba Mida famille bota te mutetinda ki yo osala ba analyse osala ki kitoko wana ya famille bota te Mida ozaki na katikati ozaki naître soki to ko peso ba félicitations
Po lobi na ngai po nandenga na kota ki na komantaki oui. Na kota ema na chaîne na komantaki. Parce que na mona ko za ki netre, o sala ki analyse oyo ya bato mayelo, o sala ki analyse ya ba compte. O sala ki vraiment analyse ezo la kisake mutu o nenga za bongo aza netre. O sala ki te kenga na za ba cook ba ba famille bota beaucoup plus na ko sala nini o na ko ki ko sala intervention te pour na famille bota. Non. Yo moko lobi bien lobi famille bota ba finga kate par rapport ya biso ba cook neto yela ka belle vie famille bota ba ya ka bongo te neto finga ka belle vie famille bota jamais ba clasha sur belle vie ne biso to clasha ka ba clasha mams ne biso to clasha ka belle vie non. To sepela ki analyse non par rapport ndongo lobaki ke mundir ba en tout cas a gagné la ki bandeko na basi à propos ya mama via. To sepela ki analyse non to mona ki to bit non. Mida comment comprendre. Mida pas comme ko sala ba analyse o ezaki moto soka tala ngwa sepeli na mida. Mida famille bota te muté tinda ki oyo sala intervention. Mida famille bota te muté tinda ki yo kene za bongo mida sala intervention pour na belle vie mida talisa mokili ke bango baza bata berere mida te famille bota te mida. Famille bota te beaucoup plus ezalaki yo moko vandi otali bandeko no lobi te lelo so bakangi bino to kosala SOST parce que ba journaliste kin bozo kitisa mams olie bosala analyse oyo olie bo bana ko soutenir mams mais bino bozala naka pona ko finga ka ba comédien lelo mams ça na bato jouer na bango te mida yo mta ko lo bango biso te bato poussa ki yo famille bota. Ou est que le bango par rapport au tali que mams azo komate po beleli mams bima na distraction tela biso ba filmer nida pras luamba te mta fongola ke munoko to mundir ba tete ezaki yo moko ba propos na yo mo muto ye nango mida yo moko muto fingi Miss Lolo obengi ba Miss Lolo ba journaliste Kinshasa yo moko mida mto bengi ba ma papa famille bota te mida. Mida famille bota te mude tindi yo o traité ba ninga no ma papa biso te bato tinda ki yo moko mto fingi Miss Lolo ma papa yo moko mto fingi baba cook ezaki famille bota te mida o sali yango te ke pone eza bongo o matisa famille bota te beaucoup plus o talisa ki mams ke mams asasu na bato oyo akoki ko tourner na bango te po lelo boza na opération tombola star bino le botombola star na bino bo tombola toujours kama belle vie. On le bossa banalize oyo ezaki ekoki komata filme na bino mais beaucoup plus bino bozaka ma belle vie. Yango mida yo yaki. Yango mida yo traitaki bandeko no baza ma papa. Est-ce que famille bota mute tindaki yo mida famille bota te? To je demande Miss Lolo to ozonga. OK. Bola. Qui se prend de l'X. Il y a un loba na biso ke biso to luka to jouer na SB to yebi français te mida yemoko ayebi français te mwana mboka. Mida uta mboka abano ya kishasa pa mama leki na bango akufa mais mida boma mama oya ye alobake mama na ende mtakufa complexé mida za fia keto mida yo ke poto na nzela ya kata okomi na Grèce osali kindumba na mali ya Grèce wana osali kindumba ya osakana te oke poto okekutana nde kwa Blaise Bula mopane bato wabotisa mwana wana tosafishana ye mina yoza posa bato balongwa pembeni na SB oyo tikala yo moko yo oyebisa biso ke bofinga te yo. Voilà, merci beaucoup tozongi bino moko boti koyoka Miss Lolo na mida ndenge bazokende nango ndenge Miss Lolo abike mida uta mboka mida famille bota te famille bota te mida famille bota te mutu etindi comment Miss Lolo afinga yo te famille bota te mida famille bota pe te mutu ye po eloba makambo nyo te lobi te famille bota te mida. Ce qui famille bota beaucoup plus to encourager ki mida pour tout monde ki mida asala ki banalisme moko oeza ya ba responsable. Mais mida yo na TV po bele la batu famille bota bozaki na posa na ngana linga bino te mida biso ne to linga kayo.
Biso ma famille boto to fani bo mi de to reva yo te. Biso pa na biso bata mafinga bazata mi de to ko zwa yo te. Yo za très impoli. Bino ozana bo finga bat bo kota na ba vie privée bat biso na famille boto to zana ngote. Bino na famille bino na bakuk bo finga ka batu bo yoka kata mawate bo zakata na suse otala keno na finga muto innocent asalinge lokote bino bo pesa ngote o nyoto ebima munoko na bino bo bimi bota neti malika auto souffrir na parquet bo zana ba propos moko boye ezata na sensité muto lokola ba régi o finga madame Belvina nini muto ataka 45 parfum ba régi oyo ta parfum moko ata ya $10 ko somba kate mozo finga muto akena Canada muto akena Europe osomona donc bozo yena bino ka ko sala analyse moko bo ntaba bozo yeba te ke analyse bo sala ba propos wana bo kita mams lelo mams asala manque à gagner lelo mams asala bateau ya ko tourner na bango te lelo mams azanga bateau nini ya ko tourner na bango pona nini po azana bateau ba ko la kise valeur ya bandeko na été azana bateau beaucoup plus ba ko la kise te ke témoigner place bo fo zone sa bo place bo fo sala bo bateau belé bo na ngote lelo mam sasa azana manque à gagner na chaîne na ye mam so cha film te po ni bo bino ba communicateur na ba communicatrice bo za mayele te lelo ba ko mo finga Sherika nana yebite ke Sherika zaka na peshanga nana yebite ke Sherika bana ko sala banalise peshanga avant même ça zoye nana yebite ke Sherika zaka na Bela nana yebite ke Sherika asala banalise a Belleville nana yebite ngala lobaka ngwawati na lobaka ngo bino nyonso bo finga ka Belleville mais botala Sherika asala banalise film ya Belleville lelo bino ka baba ko bandi ko finga Sherika yango moni kaka mida zongisi bino kaka mida wana lisusu awanga ni makamba lobi mais nzoka mida pe asala ki analyse kaka propos ya makambo ne bino bo finga Sherika en soi bo finga Sherika na nini en soi bo finga Sherika na nini parce que Sherika osala analyse oui osala analyse ba film kitoko Sherika zo défendre ba kota valeur avant ni boto la bino non Belleville ça ba film ne Belleville ça valeur ah mais non il faut na ça analyse pour na Belleville osomona nana ndako pardon miso moi il fait de qui ma passe donc il permet de te faire zoom ça net na miso osomona donc il faut ça la carte toujours analyse kota malamu parce que azozo atana ye beaucoup plus sur ta ba film à Belleville. Ce qui est si bozaki la film malonga Sherika ngaba no sala bino ba analyse parce que Sherika joue akuna Sherika a joué na Belarte mais azo comprendre te moi soit sa valeur moi soit na ba capacité moi soit ndenga za bonga za innocente ba ofinga ngetongo poko a midi oya finga mutu te ah bravo Sherika nzamba lola pambola yo bata bongo ne to na bango posa na société yebisanga na batonton na biso famille bota yebisanga tonton na famille bota fingaka toi na Jerry Kobeto kisia na biso fingate toi na Noko Prince Luamba toi na Tadi Ngalapa toi na Mundirba toi na Yamsi Yambe toi na tonton Bob Molema toi na tonton na biso Ghost di Kambala et puis toi na Teka toza na Maurice toza na Miga Maludi et puis toza na héritier Ibula yebisanga na batonton na biso famille bota nani oya vanda ka finga ka mams bazate et puis baza contre na anti-valeur ngala lobango noko prendre ça to pesa na suspension na famille bota nana yebi yango te na bandeli yango sous lelo. Je m'excuse, pardon. Na ba propos na yeki na ngo famille bote vandi ba koti bureau batali ba bité ba propos oyo eza malamu te. Vanda na ndako pendant 2 semaines.
est-ce que na bakuku na bino boko salango boko pesa mloka tendresse yagola Miss Lolo tendresse bolokoko boko pesa mango suspension bon mekate mais chez nous na famille Libota parce que il y a des responsables baza contre mon anti-valeur yango moni mida ozaki reconnaissante et pas mon dire ba au fond de autant l'obité tous exemple la famille Libota parce que famille Libota va finga kate bayaka basali ba analyse moko bien ceux qui basali ba analyse ça contre ba longolisaka bango be mission mida on se manque pas de dire yo quand il lokwa neza bonga soko osali nani analyse malamu famille boto ba finga famille boto e finga te beaucoup plus to ko encourager parce que on comprendre to zaka mida ndenga oloba na nani ndenga oloba na Zuma zo finga Zuma à propos ya ba analyse asali pona sherika tozozonga batalaki bango nyonso mama balambaki ndikati bino botali sherika nde nyama ko bebe otalaki fiya. Voilà, merci beaucoup bino moko boti komona ba propos ya mida. Mutu tu amoni mida, mutu nyonso ayoki mida. Mida, yebisa biso ba propos yo bipo na Zuma na atindi yo. Ntatindi yo te. Mais yo moko vando calculo bité Zuma za anti-valeur. Il faut na régler compte à Zuma parce que a anti-valeur. Famille Libota te. Famille Libota te. Si on l'a dit famille Libota pour le moment tu tourner la biso émission te. Pour le moment. Parce que tout le monde a biso le retour na TV te. Tota la binu na binu mokande bo potana. Tota ka binu na binu mokande bo potana. Tota la binu. Tous honnêtes arto yo. Maman a biso Thérèse a sali Bob Molema. Na mwana na ya mwasi ozana zemi ya munene zemi eza na libumu eza na matama te zemi eza na libumu eza na matama te soki nga nazalaki Bob Molema na nga na papola bino mama na mwana nzambe bolimbisa nga soki ngama nazalaki Bob Molema na nga na beta bino parce que sentiment bo nga bo sala obo sali Bob Molema un garçon moi ça très poli a tonton mobo azana ba respect pour ceux qui Zuma nga beta yo mama Teresia Zuma nga beta na mwana yo wana azana zemi mais vu que ça Bob Molema o yebi ke te naza na kati ya famille Libota naza na ba respect la famille Libota na koki ko simba yo te et puis na mwana mwasa zaki na zemi Bob Molema silamaki mama komeka mkomusu te omone ti ba yamsi wana komeka te arto sake pa Bob Molema komeka mo pa yamsi te oyoka soni oyoka soni po yamsi pe aza pe mutu batala ondima pe humiliation te soki Bob Molema ndimaki yango osimbela nzoto yamsi yambe te komeka te oyoka soni oza mukolo mama mukolo mele mi pesa respecter ya Teresia oza mukolo komo omoni mutu avandi na batu aza ko se détendre na ye avandi na ye yo na mwana na yo est-ce que Sabrina maso batika ki ba longo livement to longo no zemi est-ce que aza na mbata mibala ko beta libosa Bob Molema ezate mais Bob Molema si makiete patali aza na zemi nga eloka bongo Sabrina to kuta ndo bato ba ko sepela na nge po zemi no eza na libumu na ko bambolo bambata mana munoko nga no se soma sekite Bob Molema salisi yo nga no se soma sekena na ko bambulo mabiloko moto olela mama comment maman mukolo okoki komi pesa respecter bo po ni mabiloko sa rezaka top te
Prenez biloko salaka ezaka maman Ngudi te, ezaka maman Marie-Hélène te, ezaka ya Nicole Ebaka te, ezaka 7e bagarre te, ezalaka yo maman Mukolo bo. Et puis ezaka ka bandi na bino soko la comportement ezaka yo na ya Gabi. Lelo bokomi ba anti valeur, ba valeur na bino ezoyeba na lisusu te. Lelo bosaba biloko mobo ekitisi bino. Biso tokofana kite tosala Gabriel analyse, Thérèse analyse, non. Total bino na TV. Toi na valeur makasi parce que boza fierté na biso, boza ba icône na biso. Mais c'est comme ça on bino moko bo perdant. Lelo okoma porte-parole. Lelo ya Gabi okoma mukala sila. Et boza ba ndoki hein. Inga na oyoka bino soni, nga na parna nga na oyoka soni. Sila, tindaka bango mama, tindaka bango yaya. Ata ndako pangusaka bango. Bozo kongo te mabete bino mikolo ndeti bino boye vraiment. Mais sila leki na bino ti. Nebi ya jaya Gabi te bakoza ba promotion moko ba ninga et pas Thérèse ne sila leki. Ne Gabi bakoza ba génération. Mais l'autre Thérèse Mukolo bo obosani oza fierté ya Sirnak. Soki babenga so Sinak, so Sinak. Oza fierté à président Caleb. Mais lelo sa mukala sila mama. Kindo kite. Oh, Nzamba Lola et Seigneur Jésus-Christ. Pour la maman, tu pas garder toujours valeur naïe. Azo garder toujours aura naïe. Maman, tu pas garder toujours classe naïe. Aza valeur. A garder toujours qui valeur naïe. Pas de cause à binoter. Boza Sonia. Moza vraiment soni mutu lokola ya Gabi na otanga kombo no ya Gabi baleki no mokuna kutu bazo pota na bazo swana makamba soni ba na ngona TV ya Gabi otikala jamais kokata makamba baleki nawe me makamba bela yo wana yo fongoli munoko munene polo bango bela ko finga mama via te bela soki fifi miela linga sa ba sentiment na ye alinga sa ba matalana na ye. Nous t'appelons ça Fifi Miel zate. Mais toi bandela ngokra Fifi Miel soko betaka Belleville mbata na 2016. Oza 2024. Okoma ta place Belleville zate, ozwa ta courage wana te, okokoma te. Okopusa na te parce que ba tonton bazar. Ba tantine bazar. Ozomona, mais pour le respect à maman na ya koko na biso via, to koko permettre te muta manquer maman via. Jamais la famille Libota. Elle est valeur. Elle est notre fierté. Jamais to koko comme na niveau wana ya manquer maman via. Mais Fifi mata Fifi si wangani. Fifi miel so mono roya ya kano ya. Muto répondre à zate. Mais si vous la Belleville, on répondra yo. Ah non, au si Belleville n'attend wana te. Madame, la patronne, maman Mokonzi, VIP international, la reine mère. Ah non, aoyate. Aoyate vraiment. Ko tchaku na mtuno to ke Belleville yo répondre non. Là vraiment okosi aoyate Belleville oyate. Finga no Belleville. On a tout le monde le Belleville finga. Belleville yo répondre te. Belleville oyate. Attends ko monter Belleville tikoloya. Pe famille bota va permettre te. Parce que chez nous, il y a des valeurs. Tout ça la maman moi c'est ça valeur. Tout ça la mamie t'a dit na valeur. Maman José Lusadi sous valeur. Maman Claudine Bokato la valeur. Maman Chantal Moukendi valeur. La grande H valeur. Mamie t'a dit na valeur. Maman Annie Ngoya Mputu valeur. Maman Annie ba super valeur. Maman Ewin valeur. Suko panani bakoko ya. Parce que Belleville tout autour à Belleville azaka na ba femme forte. Tout autour à Belleville. Puis azaka na bato parce que leçon morale. Le boyena makamba papa le. So Belleville bengani papa le. C'est que Belleville benga maman top benga na gesho benga na bato na nyonso tout pour que no tourner pas ça là. En tout cas
Voilà, merci beaucoup bozaki ebele ya kolanda analyse ya kitoko boya en tout cas bo liker bo partager bo s'abonner nzamba lola opambola bino aza ndako santé vraiment eza malamu te na sali mo ba jour na tourner te il fallait kanaya. Là, je dis un grand merci à mon vieux propre Jean-Paul Kapinga, ma maman Nancy. Merci à le roi célèbre Christian Ngoma. Merci à mon vieux propre Tito Dacosta. Un grand merci aussi à Jana Banaka Motema Rodrigue Bangala. Merci à Jenny Le Aquarium Kilo à Congo 10 fois belle. Un grand merci na famille de Bota Mobimba Batutu Balinga Biso Biso Peto Linga Bino vraiment ba collègue nanga basket Niki Sokala patrona Iget Moleka capitaine Nangai Lisienne Ilunga capitaine Nangai Armeline Tumba et Rosimboui. Merci à International Kabobo. Un grand merci à Nenen Zibi la brésilienne Doris Mwamba et merci na Patiti Tenge Miss Margot la patronne à tonton Grèce Chico Sana Nick Bams de Brazzaville Chaco. En tout cas vraiment bozaki vraiment ebele ya kolanda analyse ya kitoko boya. En tout cas bo liker bo commenter bo s'abonner et ça biso vraiment un plaisir. Et so nzamba zongite tokutani à la prochaine occasion. Bye bye.